papi, ah chérie, mais tu vas comme à Kona, bangi balé va comme à même sexe. Conseil ni ne repose bato à bongo. Hein, bato au moment où que faut mieux ceux qui bato bazala comme ne comme ne ngona. Kasi baza ko étranger côté na katiti. C'est que moi ça lesbienne. Ça n'a les laki ya passe. Baliwa mususu za baliwa to kufa raté. Mais il paraît ça marambo ya mukanda le ba non eza demba bolingo ne bemba mukanda papa pona mukanda ebe mangana liwa ah obaka nani dadi ayaka bati tanga ke abeta moi seulement ya bato awa pa mona ka beti bu beta mbunda ba contacter au côté suzwa skiza angola te ya mo angola za ba swa makasi ko le kapoto na ba kombo ba ve wana bazana ngo moi si akolela to landi ba témoignage ya bato ebele ba pecho bisu bazo kende poto ba komeli bazo kende bazo zonga ba leki jani na nini na eloko te na bato na vani na poto na ko na zongi na kozonga kaka po na yebi déjà 4 kwa poto et bank sangate et le ne basa jani sucia mukanda poto ba mona et ça c'était c'est bon bomba ba image wana ba salité wana ya ko finga ba mutu mobo ya uti ne ka séries, que venham ver émission. Monde entier, Gemidor TV, Bodore Yango. Gemidor TV, Balobi et Longo Libiso, n'a pas si tu vas là. Tous les gens place à côté de la image malam, place à côté de la théâtre malam, film malam, événement, Gemidor TV, moi j'adore. N'a pas doré Yango, le qu'on adorera. Mais tu n'as Gemidor TV, pour s'abonner, pour s'adhérer, pour qu'on dessus. Gemidor TV, n'adoré. Gemidor TV, et l'andabiso tina banda. Todos os angolanos que eram em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Merci beaucoup, bon dia, bonne tarde, bonjour à tout le monde. Au Bazolanda Bisso, toujours la chaîne Nabino Gemidor TV International. Il y a Papa Deyo, il y a Papa Deyo, Bistika Zalina Pessie Bambote. Merci beaucoup, Naba fan Nabiso, merci beaucoup, Naba abonné Nabiso, Balingara Biso pour Naba information claire. Toyo Libino, message, Toyo Libino, information, Yandenge Nandenge sur Makambo Ezoleka. Précisément, à Toza Nakati à Luanda, Baoba Ebi Luanda, Toza juste na Kimbangu, en diagonale, ya Barna, ya Kadima. Oleki Mukie, Omona Paya, Venabiso à Morino Junior, Ndeto Yeto, soit moi information, Tobo Sanité, Mupansi Nangala Simananga, Awana, Tiambesi, Babi Milinga ya Kimbangu, Mutoa Simbi Kimbangu, Tiambesi, donc na PCP Bambote, Bisika Zali, Trésege Bagaz, na PCP Bambote, na PCP Bambote, Nangai, et Paya. Jérémy Pilar, Yaba Jérémy, toujours Urbain Kazeza, Nabo Sanité, Montréal, hein? Patrick Moulumbangi, Nama, Unakata Luanda, Babaki, Roya, Teo, Mukanda, Siekenda, Nini, mais tout ça n'est pas la Katsamboka, Toyotambola, Boebi. Tolekisi, mois de mars, Mobimba, et Zakara, moi, ya Matanga, la Matanga. Alors, tu as fait l'année qu'on a vu sur Caleb, Oyo, Babomaki, frère Caleb, le Londé, Mokolo Oyo, Bakobimisa Kornaye, Pona Kolala, Pona Kokende Kokunda Yango, Lobby le 13, Yango Wana, le lundi, tu as soit Sango.
oyo ya pasi surtout pana biso ba artiste et comédien ko perdre mutu lokola ya Jani Faye oyo asali mingi na monde ya théâtre yango tolobi il faut totambola tokende bisika tout toyeba information toyeba totuna ba témoignage pona ya Jani Faye que son âme repose en paix masola osola na ye na makambo ya Jani eza ebele surtout makambo yo esali lelo toyoka makambo ya Jani ezoleka na kati ya Luanda trop ezoleka trop na ba couple ya batu eza ba couple mususu omona event bon tomeka na kotambola pona kozwa mwa ba interview to bandeni to sala to fongola bino ndeni makambo ezoleka esala bien tout justement papa Joka Mbote papa Mbote Afande star Boni Kalafo le grand journaliste et mon nez Afande na kata Luanda vraiment toujours c'est comme biso ça passe na motema vraiment to kokufela Caleb caméra to kokufela Caleb musicien wa bomba oui tout justement na tout na yo question par rapport ya sango ya Caleb oyo uti kabiso musicien il paraît ba beta ki ti akoma kokufa nataka yo artiste ambassadeur na kata mboka oyo lilo bana oyo za nini pe explication mokie et ça la bien OK lilo banga za ka nzambe ka mta kondana ka donc nzambe ku ta permettre ka nyoso to so nzamba boaki Caleb akufa nga kufa te ko permettre ngo tout ça ka nzambe jugement ça ka nzambe lila ko ba Caleb za kana innocent ba premier boy vous comprenez nazala kiti mais tu qui sango azakina innocent ba nyongo memele liwa to ko sala ni pona pesa mutu nyongo fubo yebana oui faut yebana yebana ipenda fi yango abeta rappelé moi ba j'ai ba Paris foot OK azwi nyongo za ya mundele futa obelele mutu muyibi na ngola ozobele muyibi katunu donc za liwa ta lelo jeune frère batuyo wana kena sa mabele bon pala ngeza kaka conseil na kopesa na bande ko na biso surtout o tozala na kata Luanda wa mais babeleli mutu moyibi to la kubomate soit to kanga to ne pas l'état likole zanza menacer za mibeko za l'état mais lelo babomaki misu ba kufa eloko leki nzambe ezalite utakufi OK frère Jomo ko abomaki na kati akufi c'est ba seru wala balela ki mabolongo na se zamba juste afande zamba juste to saba basekite mais toujours la toujours on a passé to perdre to so la mokie pona ya Jani Faye na ibite fo to lukata place mo to vanda po to so la bien na ibite sango ya Jani Faye ndeko na yo wana ndeko na yo ça bato yo botala papa Joka yeyo Jani aza petit moi qui na respect makasi envers ba mikolo nano exemple pas si bon on sepe là to vanda nous quoi na zo côté na okende exemple sika peut to kende to kuma to vande sika to sola Jani ozamala o mini papa ndeko zo zonga boye ça va pas makasi bona basuna vous me la te mais sika na okena vandi to go sola ero so ti o kati en tout cas ça moi bien. Merci beaucoup papa Joka. Toza ko accompagner au poto sur la bien to Holanda yo. Venham ver o filme, venham ver séries, que venham ver émission. Monde entier, Gemidor TV, Bodore Yango. Gemidor TV, balobi elongo libiso, na ba pasi to banai kolela. To zanga ki place à côté ba image malam, place à côté ba théâtre malam, ba film malam, ba événement boy. Gemidor TV, moi je dors. Na zo dore yango, loko na doraka. Mbetu nanga Gemidor TV. Bo s'abonner, bo s'adhérer, bo ko za dessus te. Gemidor TV, na dore. Gemidor TV, elanda biso tina banda. Todos os angolanos que eram em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV.
Merci beaucoup bandeko na ngai partout dans le monde ndeka toyebisa bino intégralité ya matanga ya ndeko na biso Caleb oyo uti otika biso tokolakisa bino yango tokokende awa toza na butu déjà oyo journée oyo tozolala mpona matanga ya vraiment bandeko baza libanda boya mpona sécurité ya malonga eza awa sécurité en tout cas gouvernement ya mboka etie sécurité la police eza wana ba service nyonso ya sécurité eza en tout cas toza awa wana eza podium oyo koyamba ba musicien na biso oyo bakoyemba place bakoexpose corps ya ndeko na biso naza sir bato baomona omona mpe bamaître baza wana mpona sécurité toujours makambo ekende bien toza awa na outi soki outi na kuka ozomata olobi kaka bakitisa wana arc story bakitisa so mpe outi kote ya palanka tututu okende kuka obi bakitisa wana arc story esala bien baprofite kozwa mwa interview mokie epai ya chef ya sécurité asire biso bandeko oyo baza na sécurité awa ayebi te bandeko ya sécurité bocomprendre nga naoluka bango merci beaucoup bino moko bomoni ndeka toyebisi bino toza awa pa ya chef na biso ya sécurité nayebi te ye moko se présente mokili ye bakombo na ye mpo organisation tokuti awa du jamais vu par rapport ya kolanda na baline tomonaki déjà bato bazodéclare désordre kozala mais toye kokuta kimia mpe organisation ya kitoko bonoit se chef oui bonoit okopesa biso kombo na yo mokili ezotala yo merci kombo nanga mama nanga botanga eza Dani Lukusa na ministre dédié na pasteur. Ok pasteur on se présenter direct na église déjà na ah oui naza na communauté ya MVD papa spirituel na pasteur Sela Lutumba ngamo na dirige église na ezambanja kwanza centre miracle ya papa okopesa biso toyeba organisation mokili to poto Afrique Congo na biso bana posa bayeba organisation oyo obongisi nini mpona kosécuriser bato baya kati na esika oyo merci eloko ya liboso eza kaka likambo organisation eza mbala liboso te donc oyo eza bina mosala na biso tosala yango très bien bao baza na nsima na babana baza bana bien ke baza bongo mais baza bana église baza bena bien encadré donc nga aza pasteur bao baza bana na kati ya église donc tosala bamisala oyo baspéculation ndenge ezoleka o te boye na boye te moto abanga te nazokoassire population baya nombre nyonso bakoya baza sécuriser oyo bazoyoka libanda bayoka te bakoma sur le terrain nasi yo moko okomi omoni par rapport nde boyokaki donc organisation eza très bien toza nga aza côté sécurité oui mais nazotravailler na SIC nazotravailler na la police SIC bon baza lokola bato ya Congo babenga makambo ya Congo biniki na Congo bazalaka nani toza na ANR toza na bureau D toza na ba service nyonso oyo elandela soki na bato baza à l'étranger totyaka neti ANR ope bato ya bureau D donc bango nde totravaille na bango en collaboration na police donc tinga naza boye donc soki likambo eza nasala appel na la police eye mpo biso tokosala violence te place ya violence bato baa na place oyo batyaka bango surtout ke toolela moto toolela aza bandi te ndenge babomeleli ye mais aza serviteur de l'éternel aza chantre donc c'est un lévite donc forme babomeli ye nde ezopesa pasi yango moni biso toa batata en réalité biso tokosala mosala oyo te ye aza mwana mais oyo aza lévite eza mosala oyo nga nasalaka eza na catégorie te yango nomoni présence na nga awa na baélément na nga nde baza wana donc ekende très bien nana profite otuna question moko ya moke par rapport na kuti yo etake mosala ya nzambe mais ozwi place moko ya sécurité alors mpo na ngai nasalaki mwa analyse moke à part nzambe na likolo moto akosala jugement ya sécurité donc ya kojuge motu eza l'état tomoni nde babomi ndeko na biso Caleb ok ntango babeleli ye moyibi katundu soki bakangaki katundu bakende na la police bange bayebake aza na ye moyibi te okoloba nini mpona jugement oyo basalaka biso na mboka oyo nga nakutana mpe naza victime ya quelque part bato babeleli ngai babeti ngai bazokisi ngai donc ça fait mal
nakufa te mais lelo namoni ndeko nanga akufi moi liloba mpona gouvernement soki mpe esenga na portugais okoloba yango esala bien komela gouvernement. Merci tozolinga to bana mpona bandeko na biso baloba mangala na Angola eza ndenge wana bon ezaka mpe Angola te beaucoup plus Afrique en général eza bongo soki babele déjà motu voleur to moyibi bato bayaka ça tout fa tenir compte moto yango bazokanga bazobeta batikele tante ya s'exprimer mpo aloba oyo ya sali donc ebimaki ndenge wana so toke mpe mosika mpe tokomona ndie la main noire eza wana parce que epai babeti ndeko epai babomeli ndeko eza justement bamilie na ye mpenza atambolaka mingi donc tie esalami ndenge wana moto akoyeba azalaki te nga azobenga yango eza main noire ezalaki na nsima wana côté spiritualité direct moko na TikTok nayebi ndeko Kalebi te namona ye pe te mais koyoka sango wana maya miso ekitaki na lobi il y a un problème là dedans ontan nayoki su mosala nzambe olobi déjà eloko boye namoni ke eza normal te oui tozoloba yango parce que totalaka kaka physique te tokendaka na makambo mpe na kati ya spiritualité mpo nga bakobetanga te na quartier oyo nalekaka nayembaka nasala mosa to nateyaka bamilio nalekaka babeta bakomisanga ntina suka moto amonana to ayebinga eza pratiquement impossible nyonso totikili jilbe eza epa nzambe donc par disant pauvre yango la pauvre yango noche tambe tengi te pelmeno manera né quando grita gatuno a pessoa quando grita socorro primeira coisa para nós bater a pessoa nós tem que lhe intervir para nós sabermos o que ele fez porque a pessoa que mataram hoje ele não foi gatuno não foi ladrão ele foi um servo de Deus um levite que ele matava como um cão le pedrejar ele matava como um cão é por isso nós estamos a pedir para falar como pai como servo de Deus tá vendo quando também no meio das pessoas que ele pedrejar também são lá os filhos de Deus que estavam aí que estavam a pedrejar mas antes de fazer justiça nós para nós a justiça não é o justiça humano não nossa justiça é com Deus para fazer qualquer coisa também a primeira coisa tem que localizar tem que saber o que ele fez para nós ajudar mais essa aqui acho que fica pela primeira e última vez para não acontecer mais aqui em Angola nós estamos a pedir vamos rezar sempre a Deus para não acontecer mais seja o servo de Deus ou seja qualquer pessoa embora que vão gritar primeira coisa vamos lhe socorrer para procurar saber o que ele fez depois para agir tem que levar da polícia para fazer o trabalho dele mais importante é isso muito obrigado pai naza sur bato ya lingala balandi bato pe ya portugais balandi alors papa totiki yo mwa moke parce que oza na service na sir toza na oti na tongo toyeba lobi na tongo ndenge nini organisation ekokende malembe merci pai mosali na nzambe monene oyo mokili peut-être oza libanda mboka oyebi ye to omona ye bino moko boyoki nyonso alobi na tongo esu na kolandela ye merci papa merci beaucoup merci namoni déjà décret namoni sécurité c'est bon bon non ici pas il y a santé calme ça va malgré to kuti au place ya matanga ya ndeko Caleb ya tolito yeba to mudi vraiment la carte organisation tâche na yo na organisation o eza nini pesa na kombo na yo batu bayeba eza nani. Ouais, merci beaucoup pour l'opportunité au PCA. Comme on a frère Kevin, je suis directeur de la communication. Ah, communication. Oui. Tout ça pour nous sunga na biso nyonso. Ma oikomelinde na biso Caleb. Merci beaucoup. Na sepeli na no premièrement pour notre organisation parce que biso pe toza presse tant toyebeka ke ande batu ba reçoit image tomoni organisation vraiment zo salama ndenge tozu ba badge oyo vraiment na pesio na no ba merci ebele okoyebisanga organisation nini bosali to bobongisi nini po makambo ekende kitoko mokili eza na posa ya information parce que information ekendaki mutu na mutu alobaki oyo akikoloba mais oyo ezalaki très capital bato bayebake frère Caleb akufaki alors bobongisi nini po boyebisa
Bokili. Ouais. On a repris sa formation, on a faux. Bateau azali ko publier biloko esangi ba faux information. Là nous sommes koloba il faut boya na base source. Boyeba. Que là on y peut ba biso balobi ki mama Caleb akufa mais yana za na lufa za vivant. Oh Caleb aza na famille aza na famille. Le corps est le salami na Luanda eza ya gouvernement, il faut gouvernement soit responsabilité à makambo nyonso. Na organisation est le mon côté eza mabe. Ba musicien baza na part na bango, communication eza na part na bango, protocole sécurité eza na part na bango, ba organisateur baza pe na part na bango. Nyonso a ezali bien. Le on ko bena mato pe so to ko ba ke Caleb azaki moi on ba ya moi na kufi oyo ki anga na prison. Non, faut information. Bazalaki na obenga ba charité batikala pe kozala te mais reflexion biso ndeni ni mona wana ayeki ko defa to kosala eloko moko akende na niongo parce que bato balobi il paraît que ti ayaki Caleb azalaki te asalaki yango pa moto mosusu mais na matériel ya Caleb après koyeba ke adefi Caleb aketi bisika ndenge ni Caleb ipa yebaki ndako ya fille wana parce que information ezebele la tozopesa information ndenge toyokela alors que toza na posa ya vraie information principalement Caleb akenda na ndako ya motu te Caleb akendaki na église otakenda osenga nyongo bayebani na fille bakendaki na ndako te po monaki azalaki mwana moko respect pe poli aboke na ndako make tina église esika papa ote mama ya mwana wana azalaki oui mais na oyo koloba ndeti makambo mosusu nayebi te makambo mosusu nayebi te wana ntakoki kopesa explication ezali famille. Merci beaucoup, merci. Na comprendre déjà les solos à place wana tellement moto azalaki te moto apesa vraie information nango azate mais na sepeli vraiment pour na musalo na osenga ke ti tokoma lobi na ntongo organisation ezala kitoko. Organisation ezala kitoko pour nini esika nzamba azali nyonso ezala bien. Merci beaucoup. Tobi ke molimo santo za kati na biso bino be bosa musana bino kitoko bo s'abonner vraiment na chaîne oh bo partager na Gemidor TV. Gemidor TV. Na les bino fort. Na TikTok balanda na fan de star. Merci. Azopesa information. Gemidor TV na roba ndeti ndeni bato boya komi komisa. Pour s'abonner, pour partager partout dans le monde. Et les un message m'aura bien aux analyses solo vrai les solo pas comme ça binoté. Merci beaucoup, merci. Déjà tobaki biso ba simple communicateur, simple bateau ba on peut sabino ba information. Papa excusez-moi que na éviter tout monde awa aux en service nini aux sala nini. Bon là na média mais na caméra mais naza ingénieur de son ngam na sali son ezo beta Caleb na mona yete mais bapesanga information que déjà hier au sala musala moko na studio nanga menga azala ki te ba kana ingénieur moko ki ba travailler déjà na studio nanga pourtant na yo ki sango wana na ndenge na mona ki ba image et puis aza musicien lokola nga en tout cas na koyi kwa motema te na mobiliser ki ba musicien ça peut combo na ngai artistique Papi Jim oza na culture et art Papi Jim vraiment ils a passé message nini okopesa bato po toza pena toleka mwa moke parce que lobi su toza na yo message nini okopesa bato na butole en tout cas nyonso ezali bien en tout cas bao baza na mwa bobangi o neti soki ndenge nini en tout cas boya vraiment tolela ndeko na biso bamisi o baza na bandako o bazo neti soki ndenge nini boya vraiment eloko eza te biso toza awa il n'y a rien vraiment gouvernement ngolais a tché sécurité donc très bien mon la basé belé donc ça va très bien vraiment. Merci ingénieur maintenant au sein moi compte faut le moi contact parce que aux ingénieurs de son alors ça peut photo ça peut promotion ya musana yo parce que ça la peut mingi mais batu ba yebité hein nazara na Luanda na la pe artiste mais tellement première fois na mona yo OK fallait na yeba yo vraiment ça biso numéro après na police OK merci
beaucoup. Nasepeli, bon s'abonner à Gemidor TV. Gemidor TV. Vous partagez vraiment l'information assure. Merci. Vraiment. Ah, merci. Aussi ici déjà côté presse, tout solo la sécurité, tout à fait basali ensemble. Oyo baza ba pasteur o ba okamba biso na mboka oyo namoni pai na biso azawana. Bono itipai. Boni tomoni yo kati na esika oyo en tout cas oza figure moko to elongi moko oyo bato ebele bayebi bato ebele oyo bakomona yo na butu lelo bayebi yo très bien peut-être misu bayebi mpe kombo te oyo se présente epa na bango nga kombo nanga apôtre Aris toza awa mpona matanga ya notre bien-aimé de notre frère Caleb nde tozomona kali toyei kopartage mawana elongo na libota epe na bandeko mosusu mpe bacolaborateur basala nzambe nyonso toza ensemble. Apôtre sango ya Caleb esalaki yo ndenge nini? Est-ce que Caleb oyebaki ye ou bien koyeba ye kaka ndenge ya kufi boye? Vraiment il a vraiment dit notre frère Caleb le wana ye émotionné biso nyonso le corps de Christ d'abord waza frère na biso et nayebi vraiment Caleb te nayebi Caleb te et puis totikala mpe kokuta na boye te mais doso toza awa mpona bolingo wana ke ndeko na biso tobungisi un frère vraiment oyo aza cher mpona biso yango moni ke ozomona basala nzambe nyonso bauti libanda baza awa mpona amour wana ya komona liwa ya ndeko na biso vraiment. Donc naza si ntango balobaka toza bachrétien c'est la famille donc okozala chrétien mais oza na Europe biso tout toza déjà famille est-ce que okoloba mwa liloba moko te par rapport ya circonstance komona liwa ya ndeko Caleb eza liwa moko nayebi te na bomoto boye mpona ngai na ocomprendre yango te mais selon spiritualité omoni yango ndenge nini? Vraiment il y a mingi vraiment na koloba eza te mpona koteya mpe bandeko mosusu eza ke important ke esengo na biso malgré ya bacirconstance ekomeli notre frère ya komona liwa o mpe na bavideo esirkele susu na biso ezalaki ndeko na biso azalaki lebi elemi ando kosalela nzambe eke esengo na biso ke notre frère azalaki na biso elongo soki notre frère Caleb azalaki na mosala ya tata te me tolingai tomonana awa te tongai tosangana te eza bamatanga ebele esalama komona babomi moyibi basali boye me tomona mpe te bacolaboration ya bapaster baye me mpo omona ke makila ya un serviteur egangi yango esangisi collaboration ya baserviteur mpe ya bana nzambe eza na libota ebele eza bayebi Caleb te me baye mpona kopartage mawa wana yango ke na koloba na bandeko oyo bazolandanga partout dans le monde ya malamu okangama na nzambe malamu ke okufa na nzambe ke okufa na mokili. Merci beaucoup apôtre. Est-ce que vous pouvez biso bisika yo efraka nini bon programme te mais toyeba église eza wapi ozo travailler wapi pour peut-être lobby pe bandeko mosusu baoki ko rejoindre yo? Vraiment nga naza na missionnaire nauti Congo Brazzaville na Point Noir naza mwana ya prophète apôtre Claudia c'est mon père c'est français je le salue beaucoup vraiment toza la mission mondiale et la mission de corps de Christ et moi toza awa na koka et toza travailler ensemble et longona libota na nzambe et toza na programme na ba sexta feira et na quinta feira et na dimanche toza na deux cultes na partir ya ba 8h ti 11h toa na 11h ti 13h tozwa temps ya kosola yango osenga mpena oinvite biso sur place tomona ndenge nini mosala ezokende na bisika oyo oza koevre esala bien quoi. Nzambe alola apambola le groupe média et vraiment na organisation pour na bolingo kolonga musika pour na partager tika Nzambe alola a visiter bino lisusu. Merci beaucoup, merci. Naïka tozana o soutien na tongo wa to oyeba ndenge nini ya koluka yo. Nabite papa vraiment c'est notre papa
Ok, bonjour. Papa, ça combo na yo, ça biso identité na yo. Vraiment merci beaucoup pour solliciter moi naza pasteur Jacques Nzus naza na Luanda. Naza na Luanda, oza na ministère na yo eza awa to ndenge nini relation nini ozaki nango na Caleb? Ouais, na musala eza na Luanda. Comme j'ai dit, naza pasteur, naza mwana ya révérend Pedro Nginama. Caleb na banda koyoka ye a de façon na kepa ya pasteur Lakis mais to fanda ne to solo la boete ndenge apôtre auti koloba ezaka circonstance aliwa mutu bendi biso to sangisa mabo donc bon batu bakufaka mais liwa na ye esali mwa passe ndenge na banda koloba tant tozoya eloko esali ke bato bazala touché premièrement ndeko oyo aidaki ntango action ezosalama aofilme et surtout bato so bayoki mpe bamoni na filme place eyepesa biso nyonso émotionné yango wana donc banda topusani tokoli des fois tosaleli nzambe mais eza à peu près peut-être bambala liboso tomonake mosali na nzambe akufa boye donc comme baliwa ya Etienne donc c'est vraiment difficile. Il y a Etienne écoute ezalaki bien, pourquoi parce que babanda koluka ko mettre combo à Jésus en action mais à Caleb on a créé Moyibi. Alors yango eza mwa moke le contraire donc komona bongo makilani ndenge sopani kokufa ndenge wana yango mtesali biso pas c'est touché biso nyonso. C'est pourquoi yango tozalia. Merci beaucoup mosali ya nzambe nabi ke mokolo ya lobi lisusu tomona yo totuna yo somi tuna mususu ya merci vraiment merci beaucoup. Tout justement touti siko touti wana babenga ngo kimbangu siko toza awa na palanka na maison d'habillement ya grand prêtre Jean-Paul Matiti Bilele asalela biso loko kitoko ya makasi na miso bana bumbu nyonso esika bazali boza déjà rosepela kombo wana elobeli bino eloko moko Jean-Paul Matiti Bilele papa ejoka nzoka secret na yo ezarande Jean-Paul Matiti Bilele non wana za leki penza leki tana biso na zo na maison abenga ngai bon est-ce que tu sais émission libanda moto ça pas Jean-Paul Batiti ande est-ce que so bana bombo quoi to bima est-ce que to na lina bima forme imtala tsanga quoi bana bombo na moni mo tribalisme ezalaka talaka distance to longwe mais o memi biso apoza ya bino non ezalaka ti eloko ne surtout faut botombola ngote so botike ngo bana batombola binongo bana bandale batombola bandale bundes pe batombola bana bumbu hein ndeti bino banjilo botombola penjili biso bana oni bon OK yeah OK ça na sepeli po ezarande bongo soki botali côté na binote ezana batu ba ya rotala ngote donc nde to envie akaba France partout soto tongi na RDC temboka ya Fachi Beton batu ba tongela biso ba rozalate alors bana bundes o eza staff na bino en tout cas faut tombola ngona palanka donc so koti palanka donc otoni référence ezana no sto okoti otoni roi 11 Pamutombo wana so longo wana yi awa référence Maria Pia en diagonale et antenne donc c'est ça bana bumbu nyonso staff na bino yango yo Jean-Paul Matiti Bilele donc c'est ça quoi papa ejoka vraiment batutu baozela moni lobana yo par rapport à citation tozana mona kati mboka auto perdre moko ya biso azape icône na monde na biso ya théâtre hein Jani Fai sango wana ikomelaki yo ndenge nini? OK sango ya Jani en tout cas eza passé tobongisa mais tobongisi pe les mama kasi hein Jani hein tu es ensemble na lekinedo na Dr Maxelo tu venais na ndako de jeune tongo wana na mon téléphone na ngai selenga pasi tobombla ko tileki na ye ande to vande to aussi na 19h ya na Jani sa société ça na lelaki ya pasi baliwa mususu za baliwa to kukufa raté
Mais il paraît ça marambo ya mukanda non non eza bemba bolingo ne bemba mukanda papa pona mukanda ebe mangana liwa obe pona mwasi na yebite po mutino so na bolingo so non zo choc te mo comprendre pas ça mninga te mingi bakoloba eza bolingo eza ba choc à sorte na sorte musu poko ke po kutana mo so se passe boye des jours 3 jours mo bazomba ya zoba mobali mais ba choc oui bien ngoté eza passé. Mais il paraît que moi si azagina moi si na palais moi ça boya couper ça et mukanda na bana misato fi ya poto non zela pardon tozano na Angola au mona que so bioza na billet c'était document moi au déplacer au ça makambo ezati ya sikoyo na ndenge ya poto na mboka ya logique so za mukanda to salati tandis que azape na bana o ye abotaki ya est-ce que baboti misato mais azana bana oye moko abotaki abota pe na ser na biso mao alors mwana ne liboso azana 30 ans ya mwasi azana 30 ans pesi de ya koko azana na koko moko boyebisa ngai 16 ans na France asungi bana na ete eloga tozolo bati eza pasi amona na viso nzamba sungiyo okesika son sata talata sima bolelo yo na 16 ans na so za kata benda kata mutu moko mais leo zingo za malamu mais ça la te ya robenda ende kasi yango tozolo bati ozana mwasi ngozo comprendre na lingi na lingi ngate tika janya star mnene mais vous ça moi artiste comédien jani fa ya muta sala moi mwasi wana na monde théâtre mais ce que sala mais moi so za demo koza luwe zanani ye uzade na mbale mususu ayaka pe na ndako soka ye jeunesse nini ake bombi jani boke bokoti la chambre bosema mna mesi sani bipe poza na mwana moko yana na osala otika bêtise na ngona ngate ngala ndima utoka bala kutu so il s'agit na zone mboka na yebela ni wa mutu te na zonga eza pe conseil pour bato belé pe ba oleka na bakao na poto na kozonga likwa mukanda na ozonga nzela nyonso to muta permettre ngo za nzambe so besoin rozonga poto lisusu vraiment bon bakenda poto bamvoma pete kasi ya tout le monde bamvoma non ezali le bon mabisoka pola na mboka na biso misala nde ezati so misala ezati ko kende mboka na te Congo est riche, mboka riche logique mais lelo ya moyo tozo souffrir bato be na goma bazo kufa likolo moi ça sokotsa pe mo ba bêtise azo sala on dit maintenant souffrance soit les okufira motema okumano moi ça comme mobile okuma mwasi ozupe ba ko tima na l'école OK ozubango ya bimaka ke biyenga na ye ya pa ina mbona mobile na kata ndako lisusu to silana mwana motema nanga to silana afin de l'eau so clair nga to silana mais tout justement to me capé au solongo mo muke papa Ichoka nde toza awa na Angola na bike ba citation oyo elekeli papa Jani sali ebele mibale ebele to mona awa mena ndako bakoma bango basi on mona le basali déjà 2 à 3 ans asimba ba moi sinete mais babi ma rapport moko on a ra ke ba vizinha ba yebate oyo ka papi chérie mais to bakoma kuna bango mibale bakoma même sexe conseil ni ngo pesa bato bongo bato ozomona te ke vaut mieux soki bato bazala bakomi ndenge wana kasi eza corps étranger côté na katiti c'est que moi ça lesbienne yibo mbala komi PD merci komi PD merci pour sans libala mozanene merci c'est que moi si akomale mobali ya luka baningani basi yo pour comment luka baningano mibale misa libala te boka bana oui moto zo mema malheur na kata ndako no ozo mbongo ndenge nini le famille zotala yo afin de banda kenda atinda keloko te mais zo afanda wa apesa na mukongo lar tozozwa ozo pesa mingano mobali mais nzoka mwasi azala mabele wa ko melisa juno obota j'ai kendete vraiment kende vraiment tale lo Jani tala bana tiki nana ko sunga nani
lelo baba yanzi bandeko na bandundu baba yanzi ngana za musuku ya fish eza pasi monde ba mère ba osaka ba olela pola jani moi son abikate tala afande na bandundu ko sala lisekite bandundu na kindoki bandundu ko sala blague te le bon mobutu tsala wapi pas qui en vote apesa qui en vombote bandundu ko sala lisekite o ba mère bazolela pona jani a monango moma na ko mona yo ni maki bato abomi frère Soukalej Caleb oui exemple mon nzamba sali agi moko senini akufi ko sala la blague te sala la blague te na likolo za nzambe na seza leta nzamba sala motu na liloba o ba famille bazolela moi so na bikate wana bango ngane ngwana afande to pesa mikongo au monde jani so bien jana ko fa na tongo entre moi c'est ba 10 heures fokende baso be moi c'est pas kufi to kokani donc nga pala nga ko tete o na ko freiner non nga blague te biso botama 5 hein moko apoto mobile nanga baleki msali ya mobile moko na poto kombo na epesa juste mayele agi na Allemagne juste mayele o benga ka OK azagi na Allemagne siko za la Belgique et pas le même problème à moi c'est non bon ça bien à moi c'est Janine ba vana à l'aise moi c'est mongwandi ba vana à l'aise oko ba swana ki ba bundaki te même moral donc au moins ça lobby ya mobala ko tosa au mobala lobby ya moi ça tosa ba vana même moral la bana bango c'est bon mais papa joka na ndenge ya poto to na bangula awa makambo wani za ba 85%. Et donc batu ba vivaka makambo wana ba mesa na bango au moins bien que batu ba mesa na mwasi na mobali na ndako ça ne va pas au moins bien que mwasi a préféré mingi ala la ne pembeni na moninga ne mwasi bazali mais aujourd'hui c'est tout ce monde mambo moni ba histoire angola mo betango exacté o baka nani dadi ayaka wati tanga ke abeta moi seulement ya bato awa pa mona ka beti bu beta mbunda ba contacter au côté suzwa excuse angola te ya mo angola za ba histoire makasi ko le kapoto bato ba yati barata et c'est belé tout le monde peut être trop autre équipe tout ça ba vraie histoire makasi mais pour le banini vraiment jania kei nyuso ka to baka pa nzambe apesaka ye wana zwaka mais za nzambe te moi sinde mutu azuye azu mwana batu amwe ba litukane ya olambela vraiment afande nga okende vraiment mais conseil ni ko pesa pe na bandeko o bazana bakawa na siko batika bandako wana courage na ko pesa na conseil na courage na ko pesa na pa ya nani de Londres moi de Londres avec le moabi ngana somona mwasi azosala ba bêtise nandima nazo shoka kokufa akendaki Kishasa abalaki mwasi na ye de Londres avec honte pour mukanda Londres keki sasa bali mwasi sasa nini mbala moko bazozona respect mobali andimaki bena de Londres andimaki bena oui mobali a confirmé atazu mwasi aye mboko na yote tolandi même ba témoignage moko muke tolandi pour actualité zotambola tomoni sœur na biso Mao ndenga zolela tant ba pesi sango lobi ya jani na benga kiyo na yebi to solola na yo ozolela kaka mukanda te via comme obela ba tension moi c'est ABC papa na kombo yo zanango soko ndimino zonga ta Congo o se retrouver kaka na ba kombo ba ve wana bazanango moi si la tolandi ba témoignage ya bato ebele ba pecho bisu bazokende poto ba komeli bazokende bazozonga baleki jani na nini na eloko te na bato na vandi na poto na ko na zongi na kozonga kaka po na yebi déjà 4 kwa poto e bank sangate elo ne basa jani susia mukanda poto ba mona ça c'est un pour na bato ebele pe bakutana na bakamo na États-Unis mandimi a changé na Europe olongo pe koto okebo o se reculer nano après ba nami ya aux États-Unis ou pe Canada et ça droit nanga
nakoza pe na poto boboyo akomande na Sénégal ya droit na ngai Sénégal les ambongo et amboka pardon nakoke pe na vandi il s'agit na sala bilanga na ko sala bilanga na zwaka quelque chose so na tina na kishasa ba boya ba ba na sala bilanga et même sala na poto ba to sala misamzo na kishasa ko sala ngota ko soni masala même pe na ngola wa avec la soni mais musala so za musala comprendre tout musala nyonso eza musala ndeka papa ejoka lobi wana bosani te topesa mbote mingi epai ya Serge Bwana Solution topesi yo bambote papa Ogi Malambo papa moko bien mon vieux toujours fala ben topesi yo bambote bisikoza toza makambo ezolekela biso na mboka so tolobi te banani bakoloba soki tolobi te banani bakoloba soki pe tolobi bao bakomi ote azobwakela biso te mabe tango mabe eza tobimisa yango ozobwakela bango bambwakela seke moto aza songisongi liboso nde oza na réponse opesa elelo lakisi na lobi natangi kombo na yo te obi na obwakela so oza vrai songisongi de yo eza ya makila donc ozelaka oprovokaka ye moto ya vrai songisongi nga batani alandaka bango te atolobi ti okosilisa fande na Orlando te mais opesa pe moi conseil pas petit na yo aza déjà na États-Unis wana Fondé Junior Fondé balité ayeba moi ya robala Fondé Junior on a la balité mais aza na mwasi OK Olga Zalia na bana c'est vrai koloa tena na balité aza na mwasi aza na bana papa confirmable musu na télévision boyete oyebite situation ni ba na ngo yo faut ko yeba na petit na yo ndeni eza ça va masuko solali na Fondé tena sololité mais est-ce que Fondé ngana bi Fondé na kenda ndaka Fondé awa na kini na ngangola na kenda Fondé na mona Fondé na mwasi na bana onga na yebi yango na yebite oyo mbaso yela bango wana na yebite na ko histoire te aza motu comprendre le bilan ofere tala sima zonga moto mo pe na vie to changer na biso so muta photo tala pe bolamo si bolamo leki we ba ko limbisa mais so mabe leki osanini faut ko lâcher so tali mabe eleka ki a trop jani a supporter ki mabe et même na kufa comprendre si mo so za bolamo be jani azali mabosani o jani asala ki ye comprendre atumbili eloko mabe abika so janozi mukanda akoboya ye akozongela mwasi ya kisasa bonga la moni ondere ye mwasi ondere awando mona ka obengisa bana na ye donc moi ça qui de motema mabe donc azana en moko même na bana o mobali abotaki donc oza bolingo na bango te non ya so compter kaka zo balanga ki asalele ngambongo ayatikile ngana le kasi okomumuni robot okosali ale yazoli aye na famille na bango na kisimba mobali ne o bazane babotani mwana moko wana waza masokolo ko gogo merci Mike Malanda États-Unis d'Amérique Mike Malanda la PCO bambote ndeko ya Fondé Junior toujours to pesela rara na ve na biso ye atikala doyen na katsa mboka pona ndezala kaka ve pesa mo bambote ça bien apesi bambote na ngai eza pasi mais tosala nini bafani bazelaka bazwata mwa bambote ida fumu motema ya la Bernadette na kata Brésil bambota trop bongo petit na Zulu na kata États-Unis Fondé Junior bambota trop Jojo Maleka bambota trop ya Jojo Maleka Malkanto bona mopanzi po tape bo Amega de Newada lula mabanga soko boake tezunga Amega de Newade aïe ojila papote bambota trop bon soto kitina Luanda kadima pourquoi pas Choucha Lumière soupe moninga Jean-Paul Batiti OK G2 Mercedes pourquoi pas docteur Marcelo Sadi de Savant Noir bambota trop en tout cas boleke belé surtout bambote toza na passe na sala émission na pasi mais au sala nini fona loba to loba kaka to lembe ko loba pete to loba kaka pe mwana mwasi zamba pambolo abatela yo na ta communauté pona yebiete abatela yo asunga yo mais ozwa pièce émission ozwa pièce to salela yo okabana famille na yo
Merci beaucoup. On a tout solana papa et Jokabo comprendre émotion na ye ndenge zaleli ndenge zokendele. En tout cas batutu bazana bakanda batutu bakanda pour na makambo to le ka ko perdre icône ya boye ya Jani Fai ko perdre yo ils a vraiment douleur na katsamboka parce que ceux qui biso to sa musala oyo parce que bino botsaki ngona chemin comme on a engambe ya mobali aosala musala wana bongo ngayo na sala ngote pona nini vraiment que ton âme repose en paix mon vieux na pesi ba mbote na nga lisusu ebele na batutu o balinga biso bo s'abonner bo like bo commenter tozanga te ko pesa bino information na kati ya Luanda o to tambola partout o nyoso za posa. Il y a publicité, il y a maison d'habillement, il y a restaurant, salon de beauté, nyoso obozanango, ozana biloko ozana dépôt na yo, ozana donc nyoso ozanango benga biso toko informer batu to rozwa ba image to tambusa ngo mokili momba batu ba yeba musala oyo salaka bato bazana ba problème ya matanga ozana poto ozana posa image na yo leka partie ya awa belela biso to rozala wana bato bazana ba fête anniversaire nyoso tozana matériel oyo ekoki pona musala toko sala. Merci beaucoup na bosanité ko pesa mbote epai ya mama Claudine Mampuya, famille Mampuya, famille Mbumba, famille Mbenza na pesibino ebele ya bambote na bosanité Salvador Star, Jessica, hein, Jessica mon cœur, hein, moi nanga liboso, je t'aime beaucoup. Donc ingénieur Montréal Patrick Nginamao autre Madi Mulumba Soda Kala beta bango na image di ozadi ana katsamboka ozadi ana katsamboka